some of you may not know that I have multiple sclerosis. I was diagnosed 10 years ago. And just na mwapasi bambula zone isi koleka kasi pona koyesa isolo mokuse na mibuzo miesila ki koleka na ibaki bongo na ko sala musala penzambe ye ibaki na kopambola ngai na ibayete maladi zaki na kati ya nzoto na ngai kasi nkolo akambaki ngai etape na etape pona koyeba lolenge nini koleka na kati ya makambo na nyonso mpe sima ya ntango na ibaki komona ete makambo zaki kokende malamu nazaki komipesa mingi na mosala na nzambe kasi batango mosusu mpe nazaki komioka bolembu kobosana bamakambo mosusu ya koyeba na kotiela nzambe motema na makambo nyonso tozalaki kosala nayebi te soki moto mosusu kati na bino ayebi na koleka mpe na experience wana yango nde nayebaki na koumela na kati ya mobembo na ngai naibaki na kuumela bomeli moko oyo natikala kuumela nano liboso te lisolo ezali kotalela mpenza mibu zomi esi koleka oyo basilaki kotala nga mpenza na monganga ndenge esengeli mobu oyo elekaki eyebaki na kozala mobu neti ya libwa nazalaki na makambo ebele oyo tozalaki kosala ndenge nzambe azalaki kokamba ngai makambo ezali kotambola malamu kasi na mibu mibale esili koleka wana ezali na ntango oyo My stepfather passed away. Papa Bokilo na ngai ebaki na very trying time for our family. Alors ezaki penza tango ya mobulu penza pona he was the rock for my mother and he was such an amazing famille na biso parce que yazaki konzi ya famille yazaki ko batela biso malamu ko batela mama malamu bakoko na yepe malamu kasi tango akufaki I immediately went into ngai na kotaki na mwa mobulu kozwa charge ya mama na musika ainsi de suite yebaki na kokotanga na kati ya stress makanisi etungisamaki mingi everything that I could for her from nzokande makamu nyonso makasi nyonso nakoya komisalela ete nasunga mama na musika kasi nazalaki koningisa makanisi na nga mingi mpona komitungisa koyeba azali boni azovanda ndenge nini yango yebaki na kotungisa nga mingi mpe makanisi na nga ebulunganaki nde na batango wana nyonso stress to pasi ya makanisi ebaki na komata mingi kasi na ngai mpe nabandaki mpe kotanga kosala programme na ngai ya maîtrise mpe bamakambo wana nyonso nazalaki kosala nazalaki komipesa kosala oyo makambo ebele na mbala moko nde nsima ya kozwa diplôme na ngai surtout mbula oyo etiki esili koleka yango ezalaki mpenza motungisi mingi ya makanisi oyebi nazalaki kosimbasimba bamakambo wana nyonso ezalaki koleka mwa malamu komipesa na makasi kopema mpenza ezali te kasi nzoka nde nyonso wana nzoto na ngai ezalaki nde kotungisama nde baposo mibale esi koleka ngana yebaki na koleka penza na mwa pasi moko moke makasi na nzoto na ngai it was, I mean, I knew what the numbness, those of you who are familiar, I'm sure the medical professionals esengelaki nayeba na komona na baminganga kwete nazaki koyoka mwa badouleur na kati ya nzoto na ngai ebandaki na lokolo ya mwasi ekoleka na lokolo ya mobali eyebaki na kozwa makolo makaka na ngai komaki kino na libumu na ngai komaki penza bapasi penza ya kosakana te nde nazwaki mokano ya kokende sikawa nayebaki deja ezali nini kasi nasisaka mpe mwa bamakambo nazalaki nango nokinoki nde nasilisaki kasi nsima ya mikolo mibale nayaki kozwa mokano ya kokende kotala baminganga mpe monganga na ngai ayebaki na koyebisa ngai ete yo esengeli bayeba na kopesa yo infusion moko na kati ya hôpital mpo mikolo na mikolo balandela yo nanu mpo batala ndenge nini sanse na yo ekozala malamu
nde na tango wana nakokaki lisusu kosala te mpe nazalaki kosepela mpenza te makambo wana ya bainfusion oyo bakokaki kopesa ngai. After I saw him, I tried to get an appointment that day for the first infusion, but our insurance companies, God bless them, drug their feet to approve it before, and so the infusion facility closed before they approved my infusion, so I didn't get it done that day. So I started taking some oral steroids, and those were not touching it at all. My symptoms were getting worse. That was on Sabbath. That's actually the last time I was here, and that was on the Sabbath. Then it started to get worse. On Sunday, the next day, it was worse, and I said, I really need to take me to the ER because I by this time, my feet. I grew up in the country, so this is what I can hear. If you run outside barefoot, you shouldn't get mud on your feet and it dries. Does anyone know what that feels like? Okay, I grew up in the country. Okay, so that's what my feet felt like. It felt like I was drying on a big stack of mud with tingling and numbness. And my legs were very weak. So that caused me not to walk very well. So I went to the ER and I had my first infusion. Still didn't have any relief from those symptoms. Second day, third day, and I called the doctor and I said, I'm getting no relief from the symptoms are still there, and then I'm doing the infusion. He said, you need to do these infusions because we're just trying to stop the movement, the rapid movement of the MS through your body right now. But he said, I cannot guarantee that you will be able to be the way you were before this started. And that was, as you imagine, very discouraging to me and my husband. That was on a Wednesday, I believe, and I just cried out to God. I don't know if any of you have ever done this, but I cried out to God, and I said, I was in my room by myself, at school and at work, and I believe Ivor was in the house, but he was somewhere else in the house. I just cried out to God, and I just said, Lord, you have brought me these last 10 years to this MS, and I'm crying. Very loud. And I just said, God, you brought me through this for 10 years, and you've always been right there with me. Please heal me and help me. And it was very quiet in my house, but I felt the presence of God. And I believe that God, at that time, He healed me, not completely physically at that time, but He healed my heart. He walked me through all the stress that I have carried and all the burden that I'm allowed to be internalized inside of my body and my mind and not surrendering those things to Him. He immediately changed me in that area. I was telling my husband, prior to this happening, I was not happy about some things. I was definitely stressed about some things. And those things were paramount in my mind. They were the first things I thought about. That's what I always talk when I was talking to him. There's the first things that I talked about all the time. And on one of our trips to the hospital, I said, it's amazing how those things are not important when your life is being, you're facing a life-threatening illness that could change your life or take your life. I didn't care about those things anymore. All I cared about was getting better. All I cared about was being here for my family. All I cared about was just God healing me and working this thing out in my life. Like, I didn't care, like I wasn't stressed. I still prayed about those things, but I just left it at Jesus' feet. It didn't make me sad. I didn't have those negative emotions that I was carrying around. And God just spoke to me. He just showed me that
you know, I claim that I have faith and that I believe in him, but I take the reins and try to control things in my life, and I take the stress of these negative things that happen in my life and affecting my body. Like I literally, me and God were talking, and he showed me that for me, that stress is like life and death. Like when I stress, the inflammation in my body goes crazy. And we all hear that stress is a killer. But stress is a killer. And people can cause you stress. People can attempt to cause you stress and pain. It's like a loaded gun, right? Kaka ndenge moko bato oyo bazaka na minduki bazaiko boma na minduki. So when we allow stress, even if there's mean people in our lives, there's people that don't mean well for you, they don't like you, your job, your children, whatever the case is. We live in a sinful world. We're going to deal with tika bamakambwana na maboko nzambe pendima oyo ye azali kozolokola mokano pona yo pambate tango yo koyeba na komemango moke ekoya kokoma kilo makasi moyen nzoto na yo e supporter yango ezalite. Alors esengeli na sili sakwete na pesa mbingisa na pasteur ayeba na continuer. My new motto is it's okay. Na ye ko sosola ete nzambe azuma kamnyonso na control. So every time something happens, the reason why I'm sharing is because I was sharing this with our family at worship last night, and I was like, would you like to share that before the church? And I made a promise to them, back to the way I was feeling prior to this attack. I will always speak and share what I'm asked. I won't hesitate. My husband didn't know that when he asked me, but God reminded me in the middle of the night last night that I did make a promise. The example of what God has done for me, and I think I shocked my family was this week. Ivor and I were having a discussion, and the topic was usually something that would cause us to be at odds, and I would be tempted and many times fail, and get into a stressful and way, and be angry and not talk so kindly about the topic. And so the topic came up, and he actually said some things that normally would trigger me to be very upset. And he wasn't trying to trigger me, but just that's what would normally happen. And so, he said it, and I felt in my body it was the normal thing, the normal pathway that my brain had made for so many years to stress out. I couldn't, I automatically just went to a very calm spirit, and my response was very calm, and it just ended that discussion in a negative way. So we were able to pray in a positive way. Usually it would have ended negative, but it was able to end positive because I was able to respond to him in a positive way. So that's really a miracle. I just learned to trust God in everything, not letting anything stress me out. So much time. There's many examples of things that have happened since I've made that decision and given that to God. And every time God just, I'm just reminded, I surrender it, and He gives me the emotion of peace and happiness. I really want to encourage you. If I'm not the only one, I mean, yes, I have multiple sclerosis, but you may not have a disease, but stress can cause a disease. And again, it doesn't matter. We're all going to be in stressful situations at times. They may be large one right now, in a relationship, in a marriage, in your job, with your children, whatever it may be. But God wants to teach all of us,
which he's taking me through me this kaki for me ngai to na kati ya learn banzela wana this nyonso lesson, po but he ete wants us all apesa to biso learn liteya how to lolenge nini abide tokoki in kotiela ye motema mpe koyekamela And it's ye also taught me to toyeba na appreciate kosepela the very na makambo nyonso ya mike mike oyo azali kosala na bomoi na biso tosepelaka If we nango just take mingi time to give God soki tozwi mpenza ntango ya kopesa nzambe matondi mpo na makambo nyonso ezali koyela biso ezala mabe ezala malamu yango ezali kisi moko malamu tozali na posa ya kotungisama na makanisi te ezala likambo ya ndenge nini atako moto soki asaleli yo likambo moko oyo ezali kosepela nango te bondela mpe lakisa ye bolingo nde esika nalingi nasilisa na kende mwa mosika lolenge moko ya pepele ya koyeba na kosilisa stress to motungisi na makanisi ezali ya ya kobenda ngolu na nzambe epai na yo mpe kokambola ngolu wana na bato mosusu benda ngolu na nzambe epai na yo mpe kambola yango epai ya bato mosusu ezala na batango ya malamu ezala na batango ya mobulu kanisa ngolu na nzambe lakisa bolingo tala ngambo ya malamu ya makambo mpe yekamela nkolo bondela etika bamakambo wana nyonso epai na ye na esika ya komema nyonso na makanisi na yo oyeba na kosunga ata motu oyo asaleli yo mabe kasi na lolenge moko ya kimia okei pembeni osololi na ye na lolenge ya malamu okosunga ye mpe abima na kati ya stress wana omoni ete ozali komita yo moko kasi ozali mpe kokabola likambo wana malamu epai ya moto mosusu wana ntango tozali kovanda na kati ya lingomba to na kati ya mabota na biso soki moto azali kosepela na yo te azali koloba bamakambo ezali kozokisa na motema kanisa nanu lolenge nini makambo oyo ekomelaki moto wana mpo akoma na nivo wana ya koyebana ko elobela yo na lolenge ya mabe lakisa ye ngolu na nzambe ndima ngolu na nzambe epai na yo yekamela nkolo mpe nzoto na yo ekoyeba mpe na korepondre na lolenge na yo wana ekoyeba na kosunga sante na yo malamu yango nde litatoli na ngai na banzi ete nzambe akokoba na kofulukisa yango lokola nsina esilisi nazali kopesa bino nyonso makasi ya kondimela nzambe mpe koyekamela ye. So I told the tante she should just take the na moni ete asili kozwa lite mobimba na ko zwa kaka mwa tango minute moke tikali pona sisa and she could have took the whole sermon na ibisaki ya kasi alobaki te me azwi sermon mobimba. The title of this sermon is actually called The King of Peace. Ezali Mokonzi na Kimia. And in our scripture reading today was Isaiah 9:6, where Jesus is called the Prince of Peace. He is the ruler of peace. The opposite of stress is peace. And stress kills. I want to invite you to open your Bibles with me to the book of Genesis chapter 13. Genesis chapter 13. And I'm going to abbreviate some of this because I want to kind of get straight to the point here. But in Genesis chapter 13, verses 1 through 3, we're not going to read the whole thing, but I'm going to tell you what happened. Genesis chapter 13, Abraham and his nephew Lot are in the situation where their herdsmen are fighting with them. Abraham said to Lot, the land is too small for us, so you go one way and you choose and I'll go the other way. I want you to listen to Genesis 13, and you can notice very quickly. Totanga ebandeli Genesis 13 mokapo ya zomi na misato eteni ya mwambe
The Bible says here, and Abram said bongo Abraham alobi na Lot, let there be no strife ekoki te ngai na yo toswanaka to bato na ngai na oyo ya yo baswanaka pamba te tozali bandeko ya libota moko ebongi tokabwana mboka mobimba etandami liboso na yo soki okei na loboko ya mwasi ngai nakokende na loboko ya mobali soki okei na liboko ya mobali ngai nakokende na liboko ya mwasi. Lot atali epai na epai amoni esobe mobimba oyo ebandi na mai ya Yordan ti na mboka Soar ezali na mai mingi. Amoni yango lokola elanga oyo ya Yawe akokanaki na Edene to lokola bilanga oyo ezali na Egypte pembeni ya ebale Nil. Ezalaki liboso te Yawe aboma bamboka Sodom na Gomor. Lot aponi na ye sobe mobimba ya Yordan mpe akei kofanda na epai moi ebimaka boye bango mibale bakabwanaki. Abraham atikalaki na Kana, Lot akendeki kofanda pembeni ya bavile ya mabele ya Yordan. Have you ever heard the phrase, the grass looks greener on the other side? Tala soki otali malamu ngolo ezali kotala penza kumona na lokola langi ya mai ya pondu. Lot azali kotala amoni esobe moko kitoko na matiti kitoko nde akei kovanda kuna nzoka nde man, this looks makambo ebele ekomela kabatu na kati ya bombo ipo lolenge na biso kotala ezali mabe otali omoni ke ezali bien osepeli nango na kotala na miso makambo mingi emonanaka lokola elanga na Eden otali boye obi nono oyo ezali mokano na Nzambe mpo na ngai nzoko ozotala ngo kaka na ndenge na yo kasi ozotala na lolenge ya Nzambe te. Biblia ezali koloba ete ezali na lolenge moko moto azali kotalela makambo emonani lokola ezali alima nzoka nde suka na yango ezali nzela ya liwa masese zomi na mine zomi na mibale. Batango mosusu biso tokweyaka na makamba pe na mpasi na lolenge ya biso ya kopona masese zomi na mibale zomi na mitano nzela ya moto na liboma ezali sembo na miso na ye. Proverbs 4:19, the way masese mine zomi na libwa nzela ya moto mabe ezali molili kasi nzela ya moto na bosembo ezali pole. Esengeli yo mitunaka motuna oyo nazokona ezali nzela na ngai to nzela ya Nzambe. Nzela na yo ekoki komona na lokola elanga na Edeni kasi ememi yo na kati ya mpasi. Your way is going to nzela na lead yo you to unnecessary na stress, kati ya motungisi oyo eza na ntina te. How many of us have made decisions where we found mbala boni penda tosi tozwa ourselves mikano stressed tozwa out mikate yo ekokoyisa biso na kati ya we made? mpasi. When we walk in our ways, we tuzali actually kotambola na separate kati ya ourselves nzela na from biso moko Christ. tozali komikabola Just biso moko na Kristo. as Lot Kaka lolenge moko separated Lot from ayebaki na kokabwana na Abraham. when we choose Tango biso our tozali ways, komiponela we banzela na biso moko separate tozali komitia mosika na from Yesu Kristo. Jesus Yesu ye said, moko self-said azali John koloba boye na 14:6, I Yohane am the alobi ete rock, nazali the nzela way, the truth, solo and pe the bomoi. life. And in John Na 10, bongo na verse mokana 1, Yohane Jesus mokapo said, ya anyone zomi who tries eteni to ya come into liboso my alobi house ete some other way is a thief and a robber. oyo There azali is kokota na only ikuke one te way, azali beloved, and that moyibi. way is Jesus Christ. kasi oyo azali kokota na ikuke ezali Yesu Now I Kristo. want you to notice Genesis Na chapter bongo 14. sikawa Because tokende na or Lot Genese goes to mokapo dwell ya in zomi na Sodom. mine. And then we find the Tokotala situation sikawa nini unfolding ekokomela in Lot Genesis epai ya chapter kelai 14. kovanda I'll begin reading na verse 1. kobanda na It says, and it zomi came na to pass in mine the days, eteni I'm going to read it from the eteni screen. It ya came to pass zomi in the days of eteni ya Amraphel, liboso. king of Shinar, Arioch, na king ntango wana of bakonzi mine Elasar, bayaki kobundisa Kedorlaomer, mboka yango king of Amrafel Edom, ya and Mesopotami, Tidal, Ariok king ya of Elazar, nations, verse 2, Kedorlaomer ya Elam that pe they made Tideal war ya Goyim. with Bera, king of Bayaki Sodom, kobunda Bersha, na king of mokonzi Gomorrah, oyo Bera ya Sodom, Shinab, king of Birsha ya Admah, Gomor, and Shinab Shemeber, ya or Adma, Shemeber, king of Shemeber Zeboim, ya and the Seboim king pe of mokonzi ya Bela, Bela, that is Zoar. babenganaka So, yango you may not pe have noticed it, but Zoar. there are 9 kings Bakonzi oyo altogether. mitano basanganaki 4 penepene ya Sidim
versus 5 tozomona bakonzi mine kobundisa bakonzi And the mitano. Bible tells us that this battle unfolds in a place, verse 3. Pi It says, eteni ya all these misatu were Biblia joined ezola together kiso ete in the tumba oyo ezali vale of kosalema Siddim, which is bakonzi oyo the mitano Salt Sea. basanganaki Now, penepene na why is this Sidim battle na important se to ya bangomba our mabele message this yango morning? ekoma Because mai if you ya jump down mungwa. with me to verse 11 and 12, I want you to notice what happened nalingi here. boye bapenza nini ezali It says, koleka then awa. they took all the Genesis goods of zomi na mine eteni ya zomi Sodom na and moko. Gomorrah and all their provisions and bango went their bayebaki na way. kokanga Verse 12, bakonzi nyonso ya they Sodome na also Gomora took who? mpe bakangaki mpe nani lisusu Lot Abraham's ndeko brother's ya Abraham son, who mwana nkasi ya dwelt where? Abraham In Sodom mpe and oyo his azali goods and kovanda na kati ya departed. So I Sodome. want you to catch Sika what's tala happening likambo here. ezali awo eza nini. Lot sees a place that he thinks this is ye good territory. atalaki na mosika alobi This ete is what I tala want. mabele This is kitoko where I want esengeli to na dwell. umela kati na yango ya And he boye goes to dwell nde near akei Sodom. kovanda pembeni ya Sodome. What ends up happening is that this great battle unfolds between these Biblia 9 biblia kings. ezoloba ete awa 4 of them bitumba are esalemi going kati ya out to war bakonzi against mitano 5 of mpe them. bakonzi And mine 2 ya of the Sodome na 5 Gomora. kings are the kings of Sodom and the king of Gomorrah. mibale na kati ya bakonzi oyo mine Where bazali bakonzi ya Lot Sodome na dwelt. Gomora epai wapi Lot azali koumela. And what ends up happening, beloved, is Lot gets taken in Sika this watala battle. bitumba ya Let me rephrase bapagano it this Lot way. Lot gets akangami na kati na caught yango. up in this battle between akoti these na kati ya kings. bitumba ya bakonzi oyo What kind of kings oyo were bazali these? kotalela ete Were they righteous kings? boni bango They bazali were what bakonzi kind of malamu kings? te bazali bakonzi They were mabe worldly kings. bakonzi ya mokili. So Lot's decision leads him to get caught mokano ya up Lot in the ekei battle kokotisa ye na of worldly bitumba ya kings. bakonzi ya mokili. I don't know if you call mbala that. boni ozali ko mikotisa na Lot's kati ya decision mobulu yo to go moko against or to mokano step ya Lot outside the will ya of God komilongola leads him to bosika na get Abraham caught up ekei in kokotisa ye na worldly bitumba ya conflict. mokili oyo ezalaki kotala ye te. How often mbala do our boni own biso moko na decisions to mikano go na biso against the will moko of ya God kokende lead mosika na us to Nzambe get caught up ezali in komema biso na conflicts kati ya that are mobulu mpe worldly? bampasi na kati ya mokili oyo. Conflicts that lead to stress and babitumba lead ezali to kopesa biso anxiety mobulu na and lead makanisi to mpe all kokwesa these biso na different kati ya issues. The makama mpe Bible mpasi. says, love not the world, nzambe neither the azoloba ete things bolinga that are mokili te in the mpe makambo world. ezali na mokili te. Yohane ya liboso mokapo ya But mibale mpe when we zomi na make our mitano. decision to separate ntango ourselves tozali from kozwa biso moko God, to mikano ya go another kokabwana way, na what nzambe ends mpe up kokende happening banzela ya is biso we moko get caught up in tokokende kokwea na worldly mitambo ya things. bitumba ya mokili ya makambo ya mokili. Romans chapter 12 baloma verse mokapo ya 2, zomi it na says, mibale eteni ya mibale balobi ete bozala ya kobongwana na boyeisano ya sika ya makanisi bino bokokana na mokili ya lelo te kasi bozala ya kobongwana. we get caught up, beloved, in earthly tokoki kokende battles, in komikwesa biso moko na earthly mitambo ya conflicts, makambo ya in mokili wars after na the bakoswana ya flesh. mokili And ya that makambo ya is one kobendana of oyo the ezali most kotala biso te serious kaka things mpona that makambo na leads to biso us being mikano in na biso moko oyo tozali stressful kozwa. situations. Anyone know what it's eske like to ndeko be moko in a azali stressful kososola situation? mpenza sikawa motongisami ya Anyone know what it's like makanisi. to be in that stressful situation and wonder, did I bring this stressful situation on boni myself? eske si akomela yo Which only okomi na kati ya amplifies kotongisami the na makanisi yo stressful moko otali obi nga moko na Which mikotisaki only na kati ya amplifies mobulu your oyo thought of, did I bring this mokano na yo and you moko see eye this kokweyisa yo na kati wana never-ending okomi cycle na of kati stress ya that is singa moko ezali kobaluka designed to destroy ozali you. kobima lisusu te ekomi bambonge kobeta yo. Anyone notice that one of boni these moto kings, moko akoki the koyeba fourth ete king, moko was the ya king bakonzi oyo of mitano Shinar. ezali mokonzi ya Anyone know Shinar. where Shinar Shinar is? boyebi ezali nini? Where is it? Ezali Babylon. He was the azalaki king mokonzi of ya Babylon. Babylon. And I want you to nalingi understand bososola this, mpenza because makambo oyo po ete Babylon Babylon, and I'm talking about nalingi spiritual Babylon. nayebetela I'm bino talking about lisolo ya end-time molimo power, ya Babylon. end-time Babylon, who has as its king Satan, mobimba ya Babylon ezali na mokonzi is nango ya solo really oyo out to azali do Satana. nothing but cause you stress. ezali makambo ezali anybody komema yo na testify kati ya to that? motungisi ya makanisi ezali mokonzi Satan's ya goal is Babylon. to cause you stress. This battle is in some places bitumba known oyo as the sili battle kokota na of the kati na 9 yango kings. lokola bitumba ya That sounds bakonzi like an mitano epic title to me. kobondisana na The battle mine. of the 9 bitumba ya kings. bakonzi mitano na Lot bakonzi got mine. caught up in this battle Lot of the ake 9 kokwea kings. na And kati ya I'm saying motambo that in wana. the same way, you and I, when we separate from Christ, yo na ngai as ntango Lot tozali komikabona separated na from nzambe lokola Abraham, Lot akabwanaki we na can get caught Abraham. up in this battle of Tokokwea 9 kings. na And I want to kati suggest ya to you bitumba. a symbolic
oyo ezali kolakisama awa bakonzi oyo mine na bakonzi mitano. To you that there are 9 emotional kings that bakonzi mitano na bakonzi mine esali libwa na lingina yisabino makambo libwa o ezali komema mobulu, fear, ezali anxiety, somo, depression, kobanga, bitterness, envy, kanda, hate, koyina, and doubt. kotuka, nyonso wana. When we step soki away tokei from the mosika will na of God nzambe and go our tokei na own way, banzela ya biso when we moko, separate soki from tolongwe Christ mosika na as Yesu Lot Kristo lokola separated Lot from akabwanaki na Abraham, Abraham, we allow tozali ourselves to komipesa biso become moko tokomi captive to baumbu these ya emotional bakonzi kings. oyo ya Has anyone makanisi met bakonzi oyo any one of libwa. these emotional kings Boni eske boyebi bakonzi wana libwa that just seem to ya makanisi dominate your life and bango rule bakodomine bomoi na over yo you? pe As bakokonza Lot yango. was taken captive, so many Pe of Lot us have asili been kokweya taken na kati ya boumbu lokola by moko na these moko na biso tosi emotional kokweya kings. These baumbu kings ya that kati ya have bakonzi no wana libwa mercy oyo on ya the soul. makanisi pe molimo. And that's why I Pe like this. nalingi vraiment likomi oyo totanga yango. Genesis Genesis 14. zomi na minei. And I want you to notice what Nalingi verse botanga 14. na ngai eteni ya zomi na minei. In fact, let's go back to verse Tokende nanu 13. na zomi na misato. The Bible Biblia says, and there ezolobete came kasi one moto that had moko escaped akimaki and mpe told ayaki Abram the koyebisa Hebrew, sango for yango he epai dwelt ya in the Abraham plain of Mamre, Moebre. the Amorite, E brother Abraham of Eshcol, azalaki and kovanda brother of penepene Hamor, ya banzete ya and Amori, these were confederate with moko Abram. kombo na ye Mamre, ndeko ya Eshkol mpe ya Aner. When Abram Azalaki heard, koyoka just na stop malamu right na there. bango misato. Tango Abraham ayokaki You guys should te know me by now. bakangi ndeko na ye. Boni bozola When I nanga read malamu. this verse, Tango nazo tanga when verse Abram oyo. heard, Tango Abraham ayokaki. Look at Botala me ngai right now. malamu bandiko. Botala ngai malamu. Tango When Abraham Abraham ayokaki. I like that Nalingi guy. likambo bandiko. I mean, you kind of get this Ta- picture tala nano of when elingi wana. Abraham, when Tango Abraham hears, Abraham what? ayoki They nini? have my Bakangi nephew? mwana kasi na ngai? When Abraham Tango heard, Abraham ayokaki. When God Tango heard. Nzambe ayokaki. feeling me. When Tango Abraham heard that ayokaki his ke brother ndeko was na ye taken bakangaki captive. Now moumbu. let's pause for a second. Yoka His baluye brother. taza ndeko na ye. Wait a minute. Tozela nanu muke. Ye aza nani? Lot aza nani? Who is Lot Lot? aza nani epai na ye? Mwana nkasi na ye te. But it calls Kasi him Biblia his. ezolobeta aza ndeko na ye. You know, if we would care about one Boyebi another biso like that, tobomanaka bamoko na bamosusu ka lolenge wana. if we would have that say, no, it's not my Oh nephew, that's no my no, brother. oyo azali ndeko na ngai te azali heard that mwana his nkasi na brother ngai. Kasi was Biblia taken ezolobaka ete captive, mwana nkasi he na ye aza armed. ndeko na And ye. that's this is where I just get Tango goosebumps. Abraham ayokaki ke bakangi He armed. ndeko na ye. He's like, no, I'm not leaving my brother to Alobi be, te 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 na kotika ndeko na ngai harassed te and to bamema be ye taken by these kings. na bakonzi wana. The Bible Biblia says he ezolobeta ye armed ayebaki his na 318 kolatisa trained servants who were mapingana ya born in his own bitumba. house and went in pursuit Kama as far misato as zomi na Dan. mwambe Notice ete what bango verse bakende 15. kobunda pe bazongisa. In fact, we're going to pull Lot. off from verse 15. I want you to turn to Psalm 18, verse 6. If we can get it up on the screen. Psalm 18, verse 6. Totanga Psalm Psalm 18, zomi na verse libwa 6. eteni The Bible ya says, motoba. in my distress. Let me ask you, any of you ever been in Banzembo distress? zomi Any na of you mwambe ever been eteni ya motoba. captive to worry, Na or kati ya fear, kotungisama na or ngai ya doubt, makanisi. or anxiety, or those Eske lying moko azali to koleka na talk kati ya about. bamakambo When wana. you Tango are yo in ozali na that- kati ya when you are pasi being, wana osili tormented by these kotungisama na emotional makanisi. kings. Look at what the Bible Moko na says. In bakonzi my oyo ya distress, I makanisi called upon the pe Lord ya and motema cried basi out to my kokanga yo. God. He Bonde what? lokola David. He heard Tango ngai my nazalaki na voice kati from ya his temple, mpasi and ye my cry ayokaki came kolela na before him, ngai. even to his ears. And what do you think God does when he hears Pe yebaki Nzambe your ayokaka. cry? Pe asungaka tango azali What do you think koyoka he mpasi does na yo. when he hears your suffering? When he Nzambe hears soki your ayoki kolela na plea yo, for ayoki help. pasi na yo, ye ayaka kosunga. He comes. Ayaka kosunga.
Isaiah 59, Isaya those mokapo verses 16 to 19. ya Isaiah tuku mitano 59, na libwa. he saw that there was Eteni ya no zomi man na and motoba. wondered that there was no intercessor. Therefore, his own arm brought salvation for him, and his own righteousness Kuna balibina bishete ya mona ki motomoko te, mpwete azala lokola molobeli na ye, and a helmet of salvation Mpei on his alibaki na head. komipesa, He put on the garments of vengeance for clothing, alati and was clothed bilamba with ya zeal as a cloak. vengeance, Verse 18, epa ya banguna, according to their deeds, pona according to koyeba na their deeds, kopesa kimia na oyo atungisa mimpe esengo na oyo azali na kati ya mpasi. So shall they fear Na the bongo name of bango the bakoyeba Lord na from the west, ko and his banga glory kombo ya from the nzambe rising of pe the kopesa sun. When the nkembo enemy comes in na like a flood, mwese ezali the kobima. Spirit of the Lord Tango will banguna lift bazali up koya a lokola standard ebale against him. monene molimo na Beloved, nkolo listen to me. azali kotelema. Just as Kaka lolenge Abraham Abraham went akendaki after kolanda his ndeko na brother ye Lot who was in oyo captivity, bakangaki na boumbu, so ezali Jesus lolenge Christ moko Yesu came Kristo after ayaki sima na us biso when we fell tango into sin. tokweyaki na kati ya lisumu. All mankind rebelled against God and said, we're going our own way, and Tango we're going to bato do bazali our kozo own thing. mikano ya And they kokende ended up banzela na bango getting moko, ourselves in kokende na kati ya trouble. But God does mobulu, not say, nkolo well, azali you made kolobete the decision, bozwaki you mikano ya made bino your moko bed, lie bokweya in bino it. moko He na says, kati ya I'm mpasi na bino, coming kasi after ye you. azali koya kolanda biso. I will come to find you and Nakoya to kokutana na redeem you. bino pe kosikola bino. This is why in Luke Yango nde chapter 4, toye verse kokuta na 16 Luka through mokapa 19, mine when yeteni Jesus ya comes on his mission, zomi the na Bible motoba says bazoloba he came to kuna Nazareth zomi where na he had been na brought motoba up, and as his custom was, he went tango into the Yesu Kristo synagogue on the akendaki na Sabbath day kati ya and stood up for to synagogue read. Verse 17, mokolo ya and he was sabata handed the book of azwi the prophet mokanda Isaya Isaiah, bandi and when he kotanga lobi found ete the molimo book, na when he Nzambe had azali opened the likolo book, na he ngai found the place where it was written, mpe listen apakoli carefully, ngai the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed mpwete me to nayiba preach the kosakola gospel to sango the poor. malamu na He has babola sent me to heal the asili broken kopesa heart, ngai makasi ya kopikisa and to baoyo proclaim bazokisami na motema liberty to mpe who? kopesa The bonsomi na captives. bakangami. Just as Kaka ndenge Abraham went Abraham out to akendaki deliver kobikisa Lot Lot from his na kati captive ya state, boumbu na ye, beloved, Jesus ezali Christ lolenge moko came Yesu to Kristo this ayaki na earth mokili to oyo mpona deliver you kobikisa yo and na I ngai from na our kati ya boumbu captivity. na biso, ezala ya makanisi ezala ya nzoto. Genesis Genesis 14. 14. Back to Tozonga na Genesis Genesis 14. 14. We're going to start reading from verse Tobanda 15. kotanga Genesis eteni ya 14, verse 15. 15. The Bible tells us this. Genesis chapter 14. Genesis and verse 15. eteni He ya divided his 15. Bongo forces akamboli against them bato by na ye night. na He and his ba servants ekipe attacked them and mpe abandi pursued them bitumba na as butu far as Hormah, alongi which is banguna north of wana alandi Damascus, bango verse ti na 16. oba So he brought epai back ya all the goods likolo and ya mboka also Damas brought mpe back his brother azongi Lot na and his biloko goods, nyonso as oyo well as the women babotolaki and the na people. basi Let me mpe tell you bato something. nyonso In this azongi mpe story na Lot of Abraham mwana ya going ndeko na after ye Lot and na bomengo na bringing ye. him back is a story of the plan Lisolo of oyo ya salvation. Abraham kokende It is a kokangola Lot story of ezali what lisolo God ya desires manaka to ya do lubiko for you oyo and Nzambe I. asali It is mpo a na yo story mpe that na lets us ngai. know that God does Ezali not desire lisolo ya that we should kotala be ete Nzambe alingi te captive biso to tozala anyone, bawumbu ya soko nani captive to to ya anything. likambo soko nini. He comes, beloved, as Ye a azali man koya of lokola moto war. ya He itumba. comes as a man of Azali koya lokola war. Notice mobungi na with Psalm itumba. 24. The entire Psalm, Psalm 24, is speaking of Jesus leading captives to the kingdom of heaven. And I want you to notice Psalm 24, beginning with verse 1. Psalm 24, and verse 1. Let's see if we can get it up on the screen. Psalm 24, verse 1, the Bible says, the earth is the Lord's and all its fullness, the world and those that dwell therein. Verse 2. He has founded it upon the seas and established it upon the waters. Who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. Verse 5. He shall receive the blessing from the Lord, and righteousness from the God of his salvation. This is Jacob, the generation of those who seek him, who seek your face, Selah. Now I want you to notice what it says next. Lift up your heads, O ye gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of what? Mokonzi na nkembo akoyeba na kukota. Who is the King Nani of azali glory? mokonzi na nkembo kolanda The King of banzembo glory is tukuiba na Jesus. mine. Notice what it says in verse 8. Eteni ya mwambe. Who is this King of Mokonzi na glory? nkembo azali The nani? Lord, strong and mighty. Ezali Yahweh The Lord, elombe ya mighty nguya. Yahweh in elombe ya mighty in what, bitumba. everyone? Battle. Boyo kangai malamu totele mamoke wana.
When Abraham goes out to get his tango Abraham akendaki ko kangola ndeko na ye Lot, against how many kings? akenda ko bundisa bakonzi boni libwa. He's going up really against 4 kings because the 4 have gone to war against the 5. Akendaki ko But bundisa Lot mitano. is stuck in the middle of this Wete, earthly conflict. But Abraham, he has 300 and something trained servants. Think about that, guys. 300 kings with kingdoms. Na mapingana bango. Don't ask me how it is that Abraham with 300 men go into enemy territory and delivers Lot and his family from these kings. Would you say Abraham was mighty in battle? Would you say that Jesus is mightier than Abraham in battle? Jesus came to this earth as an army of one. Lipinga ya moko to go up against all the kings of this earth. The Bible says we wrestle not against flesh and blood, but against spiritual wickedness in high places. Jesus came as an army of one to deliver you and me. This is why the Bible says that we must fight the good because Abraham is showing us a picture of Jesus as a man of war. A man of war. Now, I'm going somewhere with this because in this same story, come back to chapter 14, and in this same story, Genesis 14, and we're going to look now at verse 17. Genesis chapter 14 and verse 17, because as Abraham is coming back from this battle, the Bible says something very interesting here. Genesis 14, verse 17, it says, and the king of Sodom went out to meet him at the valley of Shava, that is the king's valley. Tango Abraham azongi na bitumba oyo alongaki kedola Omer na bakonzi oyo bazalaki na ye, mokonzi ya Sodom aye mpona kokutana na ye na zamba ya Shawe oyo ezali na se ya bangomba babengaka na kombo ya esika ya mokonzi na se ya bangomba. Melchisedek mokonzi ya Salem yebe aye amemi mapa na vino ye azalaki kosambela nzambe ya likolo, azalaki kutu nganga nzambe apamboli Abraham boye nzambe oyo asala likolo na se apambola yo Abraham lokumu na nzambe na likolo ye moto akwesi bangona na yo. Melchisedek azana bamusoba kolvete ezali Yesu Kristo, ezali Yesu Kristo te kasi azali elilingi ya Yesu Kristo. Yesu Kristo azali nani? What does the name Melchizedek mean? Melchisedek elaksina. Who was Melchizedek? Melchisedek azaki nani? Azaki mokonzi ya Salem. What does the word Salem mean? elingo laksa nini? Elingo laksa nini? Kimia. Have you ever heard someone say Salam? Boni bosubo yoka bandeko ba salam to shalom. What is that? Ezaka nini? Ezaka kimia. So king of Salem means king Salem, of peace. Now watch this. We have in this story Abraham, who serves as a type of Christ, a man of elombe na bitumba moto na itumba, and then Melchizedek, who is also a type of Christ, but his name means king of Kimia. Bangwana bakutani. Well, how is that? How is this story that we're reading in the Bible showing Christ as both a man of war, but also king of peace? Remember, peace is the opposite of how is God revealing himself as both a man of peace, a man of war, but also a man of peace? I want you to notice with me. Exodus 14:14. Exodus chapter 14. Turn there to say amen. Amen. Are you there? Everybody should be there because it's on the screen. I want you to check this out, guys.
How is it that lo the lenge nini ekokomona ete Lord, since I'm a nkolo man of azali war, komilakisa but ye he moko also presents lokola himself as moto ya King of bitumba Peace? kasi azali mpe mokonzi na kimia. Bomoni yango na ebimeli In Exodus na mokanda 14:14, the kobima Bible mokapo ya says, zomi na the mine eteni ya Lord zomi na will do mine. what? Yawe akobundela Fight bino for etumba. you. Bino And you, what are bosala you supposed to nini? do? What are you Bosengeli supposed to kosala do? nini? Bofanda Okay, kaka so kimia. If Sikawa I give soki you ngai na my pesi Bible yo to Biblia hold, na ngai. and Mpe na I say, lobi hey na guys, no yo matter what happens, don't ndeko let kotika moto don't let mosusu go of azwa this Biblia Bible. ekende te. Don't let Kotika moto anyone moko te take ayeba na this kobotola Bible Biblia from oyo you. epane. What am I telling you to do? I'm telling you to Nazoloba hold na yo osala ni? your Osimba Bible, Biblia na yo. right? Hold Osimba my Biblia na Bible. ngai So if I'm makasi. holding Sikawa it, nazo simba yango if I'm mama. commanded to hold something, that means do not what? Soki balobi na ngai go. ete ngai na batela eloko moko esengeli na God tika yango says, ekende te. Siko listen, nkolo azoloba here's boyi. how this man of war, Mutu man of oyo peace ya thing kimia pe works. moto ya etumba I azoloba will ete do ngai na what? kobundela bino. Fight for you, Kasi and bino your job is to do what? bosimba kimia na bino. Hold your peace. Bobatela kimia. Hold it. Bosimba kimia. So when we hold our peace, we think, okay, be quiet. Siko biso tokanisaka ye kosimba kimia ezali kaka We think, all kozala right, litima. just sit back and don't do Kovanda anything. No, te. hold your peace. Simba kimia na yo. Why? Because the Kotika devil yango is moto trying mosusu to do azwa what? mote. Satana your mosala peace. na ezali koluka kozwa kimia na yo. And he'll use situations, he'll Azali use people, kokotso na he'll kati ya use kosalela whatever bato he kosalela can makambo to nzinga take nzinga na yo your po ete peace ayiba kimia and na to yo exchange it mpe abongola for... yango ekoma na kati ya motungisi na makanisi. So Jesus says, listen, Kasi Yesu I Kristo have azoloba come ete ngai na sili koya na mokili oyo mpona kopesa yo kimia. peace. Kimia na My peace. Did ngai he say that? bososoli? He said, Alobi my kimia na peace I ngai leave na with you. kopesa Now, bino. why is he giving us Mpona his nini peace? azopesa biso kimia na ye? Because Po ete his kimia na peace ye is tried yango and ezali proved. kimia emekama pe elonga. His peace has been Kimia proven na to ye work si because he emekama pe came to this elonga. world as the king Po ete ye of azali peace. mokonzi na kimia. And so Satan was like, oh, you're the king Satana of peace? alobia yo za mokonzi ya All kimia. right, well, I'm going to do everything in my power Sika una to what? kosala nyonso ezali na makasi na ngai po ete nasala nini? To steal your peace. Nayiba kimia na yo. I'm going to do everything in my power to Na stress. kosala maso na makoki na ngai po ete nayeba na kotia yo na motungisi ya makanisi. And so now we Pesi begin ka to see tozobanda that as kotala Jesus comes lolenge to ni this tango world, Yesu Kristo he's ayaki na coming to mokili this world oyo to ayaki redeem po us. He's akangola coming biso as a man ayaki of lokola war, moto na but his etumba battle weapon, his abunda battle etumba na axe ye is po ete peace. apesa biso kimia. And Satan Sika now Satana aye realizes, if I komona can ete see ye his azali kobunda peace, pona then koyiba I biso kimia pe soki ayibi biso kimia asili kozwa biso na you know ngambo what na ye. happens? We go to Matthew Tokende chapter sikawa 4. na And we go to Mathieu Matthew mokapo chapter ya 4, and we read in Matthew mine chapter 4 that Jesus goes into the wilderness. You remember tango that Yesu story? Kristo akendaki na He goes kati into the ya wilderness, and he's esobe there for how long? pe aumelaki kuna He's there pona for 40 mikolo days tuku minei and pe 40 butu tuku nights. minei. And let me ask you a question. Sika utikana tu na bino Are the mutuna. circumstances dire in these 40 days and 40 Boni nights? bakambo Are they? yebaki na koleka kuna na kati ya But does esobe Yesu Jesus alexi kuna keep his peace na in the nzala midst of his kasi ya dire tikali combien circumstances? So you abateli know what kimia he's na ye showing na us? mikolo wana He's just saying, nyonso. listen, my Kimia na peace ngai is ezali battle-tested kimia oyo peace. esi emekama pe That's the elonga. peace I'm giving Tala to you. kimia oyo A nazopesa peace bino. that can Ezali kimia oyo withstand kotelema dire atako na tango ya nzala circumstances nzinga around you. How nzinga many na remember yo. when Jesus was on the ship? Remember when that storm Boni came up? boni ba yebi lisolo And tango the ye azaki Bible na says kati ya bwato that na the bayekoli disciples were on the pe ship and tango everyone was mbonge ebaki na terrified and kobeta everyone was scared. mopepe ye And makambo Jesus nyonso ekomi rises from kotumisa the ship, bayekoli. rises and he Kasi said, Yesu Kristo why are you without atali faith? He atelemi turns to the storm atali and said, mopepe what? alobi nini? He said, Abi peace kimia be ezala. still. Jesus is telling us Yesu that azobe my ete peace kimia na is ngai yango ezali weather-tested kimia peace. emekama pe elonga. That means Kimia my peace ekoka. can last whether the sun is out Ezali or whether kimia it's eko cloudy. umela tango Know mo what it's ezali like when you kobima get to up and butu it's ezali cloudy. koya You're like, tango nzala ezali to tango esengo ezali. today is a day for depression.
kasi biso tozaka lelo moye bimite malili ezali tokosepela te mpona bongo kasi yesu azola ke kimia nazopesa bino ezali kimia oyo ezali na ntango ya malili to na ntango ya molunge yango ezali kimia ekoki na batango nyonso ezala na batango ya mpasi ezala na batango ya bisengo kimia wana ekoki. In Mark chapter 6, verse 3 through 6, you need to see this. Mark chapter 6, verses 3 through 6. Jesus is once again tested in these verses. Is not this the carpenter, the son of Mary, and brother of James? Mako mokapo ya motoba eteni ya misatu. Go to the next verse, please. I want to get to. Totanga ngona lombango. Oh yeah, right here. But Jesus said to them, Charpentier, mwana ya Maria mpendeko ya Jacques, José, Yuda na Simon, pe bandeko na ye ya basi bazalaka wana biso te. Yango wana baboyaki kondimela ye. Let me ask you a question. Why did Jesus not do any mighty works in this place? Yesu aboyi kosala likambo moko kokama na esika wana. Kasi akamwe po bato ya Nazareth bazangaki kondima. They rejected the Messiah. Can you imagine what it feel like basiba baba yoka penda kubwakisama kusundola mapenza boyebi penza yango ezalaka nini ozali na kati ya bato kasi bato babwakisi yo balingi yo te balingi komona yo te mbala boni tositoyoka pasi penza kozala bato babwaka mapenza komiyoka bato basundola mi siko Yesu Kristo aileki mpe na kati ya mpasi ya ndenge wana babwakisi ye kasi abateli kimia na ye atako na kati ya kubwakisama Yesu azoba ete kimia nazopesa bino ezali kimia oyo esi emekama na kati ya kubwakisama esi eleka na motungisi wana kubwakisama elonga ezali kimia oyo ezali kosepela kaka na ntango bato bazosepela na yo te kasi ezali na ntango ya kobwakisama mpe na ntango ya kosepela na bato. Beloved, even in the garden of Gethsemane, you remember Jesus said, my soul is exceeding what? Oyebi ete Yesu alobaki ete motema na nge ezali sikawa na mpasi kino na liwa. To the garden and he prays. Let me ask you, did Jesus keep his peace kimia na ye kino na kati ya ilanga na Gethsemane? Boya ilomona ngai. Matthew 26, you see, beloved, Jesus' peace is a sorrow-tested peace. That's the kind of peace that Notice 26, verse 61 to 63. Jesus is now in the midst of persecution. He is about to be nailed to the cross. They said, this fellow said, I am able to destroy the temple of God and build it in 3 days. Verse 62. And the high priest arose and said to him, do you answer nothing? What is it that these men testify against you? Verse 63. Man, I knew it. All right. So the king, the new king, bakonzi ya banganga nzambe na bambuta muntu ya bayuda bakeiko sangana na ndako ya Kaife mokonzi ya banganga nzambe bayokani bakanga Yesu na mayele mpe ba bomaye nzoka nde balobi tokoki kokanga ye na mokolo ya feti te soki te bato bakotomboka. He says, this is the kind of peace that I leave for you. My peace I leave with you. If you allow me to rule in your heart, kotika na motema na biso atako bato bazali kokota biso na bakomplot mpona kosala biso mabe kasi kimia na Yesu Kristo ezali capable ya kozala na biso. If Jesus is your king, then what should be reigning in your heart? Why? Because he's the king of love. He's the king of peace. So Jesus says, listen, I'm leaving you my peace. And the evidence that I am your king is that you live under peace. You know the Bible says, no, you're not that to whom you yield yourself. Jesus. What do you have? Let me try that again. If you obey Jesus, if Jesus obey him, even when it's stormy, even when it's
Even when your husband gets you atako mad, soki mobali na yo abandi ko kangelo kanda asondoli yo. even when your wife gets you mad, atako na tango mwasi na yo pesio mobulu. Hold your peace. Batela kimia. Everybody say it with me. Hold your peace. Batela kimia. Beloved, Satan's trying to take your peace. Bamakambwana nyoso zaliko yapo na koyimba kimia na yo zaliko benda yo awa boy. Ezali lokola bakonjuana libwa bakanga kilote. Let go of your peace, and when you let go of your peace, pona koyimba kimia na ye kasi kotika kimia na yo kendete batela kimia na yo. Na kati ya Yesu Kristo. 1 Samuel 15:23 says this, for rebellion is as the sin of witchcraft. Botomboki. Let me read that again. Botomboki. Rebellion. Samuel ya liboso zomina mitano eteni ya tukumi wale misatu walibete botomboki ezali lokola kindoki. How can you rebel against the prince of Lolenge nino koki kotombokela Mokonzi ya Kimia. Natuna bino motuna. What does it mean to rebel? Nina ngwela kisi kotombokela penza Mokonzi ya Kimia. It means to rebel against ezali kola kisa kotombokela Kimia. Boyete. Did you catch that? To rebel against the king of peace means that you're rebelling against the principle of Kimia. Peace. So what does it mean to rebel against the principle of peace? It means ezali kozala na se ya bokonzi ya Satana to motungisa na makanisi kanda fear, kobanga depression, mpasi na makanisi susi wana nde bakonzi ya mubulu nzoka nde Yesu Kristo ye azali epe 1 Samuel elobi na biso ete wana ezali makambo ya kindoki. Reject the devil's attempt to cast his spells of depression, kobwakisa Satana ezali nde koboya komikweyisa na se ya motungisi na makanisi kanda mawa kobanga stress, doubt, tembe hatred. koyina those spells. Zua bwakisa babiloko wana pamba te yango ezali kindoki. They are spells of the ezali nde bisalelo ya monguna designed to take oyo asili kosala po ete ayeba na kobotola biso kimia pe alongola biso na se ya bokonzi ya mokonzi na It kimia. is the enemy's sorcerous attempt yango ezali to you to doubt bisalelo oyo monguna azali kosalela pona ko tindika yoko beta tembe na nguya ya nzambe ya kokangola yo. Mbala boni osi penza o tungisa mana kindoki. Wow. Balingami na lingibo sosolete nzambe abengi biso na eloko moko ya munene makasi eloko moko ya nguya makasi ezali boye na yebi ete tango bokumona bobanga te bopesa nga kaka mwa minute na kosilisa ngo esengeli totala likambo. Do you want to go your way or yo zali kola na nzela na yo to nzela ya nzambe po nzela ya nzambe zali komema yo na nzambe nzela na yo zali komema yo na Satana. Yes. So if I know that soki na ibiete soki na poni nzela nga moko na kokota na mubulu na kokota na kati ya bitumba ya ya makanisi esengeli ngata pona nzela ya nzambe pona kene na kimia ya nzambe. Sikawa esengeli koyeba nzela ya nzambe ezali wapi? In the where? Ezali wapi? In the where? Ezali wapi? Nzela ya nzambe ezali wapi? Na bifandelo na ye. Na etonga na ye. If God's ways in a sanctuary, nzela ya nzambe ezali na kati ya bifandelo na ye. Na bongo posa na ngai monene ezali ya kolonga makambo na ngai nyonso ya motungisi ya makanisi. So we're going to do this. You know these 6 articles of furniture: the altar of sacrifice, there's the laver, there's a table of showbread, there's the altar of incense, there's a candlestick, and there's the altar of the covenant. Mesa na lipa tozali say this very simply to you. Guys, listen, the altar of sacrifice was about the principle of self-sacrifice, of sacrificing things. And I want to say that we have to learn how to sacrifice stress. We have to learn how to lay stress on
na etumbelo na nzambe. Negative stress is called Ba stress distress. nyoso ya mabe babenga kango détresse. But there's a thing called Kasi positive zane stress. ba You makambo know that? tozali kobenga Positive stress ya is malamu. called Oyo tozali eustress. kobenga eustress. EU stress. Eustress. The Eustress. phrase EU, it means Oyo good. ezali koloba Good ezali stress. malamu. So, how many of you remember when you were Stress ya getting married? malamu Were you ezali stressed? tala tango zali kobala. Boni ozaka na stress na tango akobala. How many of you remember when you were getting Kanisa married? Now, poni I kati know na why bio you're bazali saying kokanisa no. tango bazalingaki babala. Because you were not Ozalaki na kati ya distressed. détresse te kasi ozalaki na kati ya stress. You were not Ozalaki na kati ya distressed. But were détresse you te kasi ozalaki stressed? na stress. What kind of Mais stress was ezalaki it? stress ya lolenge nini? Good stress. Ezalaki Oh man, stress I've got moko all malamu. these things. Oh, All these things you nazobala. got to plan. Oh, nakozala And I'm kitoko stressed, but mokolo it's wana. a good stress. And you know Esengo that wana. good stress is Ezalaki actually stress. healthy for you. Esungaki yo. Yango Good stress, esungaki yo. listen to me. Tala. Eustress. Stress ya malamu. Eustress is the Yango type of ezali stress that stress oyo athletes have sima ya when they're kokota on the kati na yo. field and there's 20 seconds left in the game or 15 seconds ezali and kokota they na look at kobanga the te kasi ezali situation kosunga and yo there's an kotala makambo excitement liboso because kosepela okay, nango everything is on the mpe line. They're koyeba not na like, oh, I'm komipesa na They're esengo like, nyonso you po ete stress, like, come esimba on guys, we etambola gotta do ekende this. liboso. They take a negative situation but they have a positive outlook stress on ya it. malamu yango ezwaka ata likambo ya mabe kasi ebaloli yango na This is lolenge ya what malamu. Jesus had. Yango nde yesu kristo The ayebaki na reason he was kozwa able to defeat stress is because he knew his mission. He soki knew his ayebaki na kozwa purpose. makasi ya And even kolonga when stress time ezali was mpo running ayebaki out, mission he na was ye mpe experiencing not ayebaki distress, makambo ezali but liboso na ye eustress. ye akotaki na kati ya détresse te kasi azalaki na I've kati ya got a mission to stress accomplish oyo and ezali I will malamu not oyo fail esungaki akende nor liboso be mpe akokisa discouraged. mission. So we've got to ayebaki na learn koleka how te to esengeli replace sikoyo toyekola distress lolenge with nini tokoki eustress. kozwa eustress kotia yango And esika ya replace it with détresse. eustress. I want to show you something else very quickly because nalingi there's something nakabola na bino eloko called moko na catastrophizing. mbala moko oyo ezali kobenga catastrophe Yeah, likama yeah. Catastrophize. likama It is the utter panic ezali mpenza that you lokola experience pasi mpenza ya mbalakata oyo Because ekangi moto. you dropped your pen soki yo osi ozwi pasi na when you yo should have otia had it yango in your sikoyo na hand. mabele na esika ete osimba yango na maboko na yo. Someone stepped on my moto shoe. moko anyati Look at ngai this. na What am I lokolo going to do sika now? obandi nakosala nini na moto anyati ngai awa. That's how many of you are good catastrophizers? mbala boni kati na bino bazali mpenza bato bakweyisaka mpenza makama Let me tell you something. ezali mpenza solo tika nayebisa bino. In Daniel chapter 7 and 8, there's a na power called little Daniel horn. chapitre 7 ezali na nguya moko We babengi know it's a yango satanic liseke power. The moke. Bible says the lift of this little horn that he magnified. boyebi ete liseke wana bazobenga yango karakteristike nango moko ezali ya komitombola yango moko. Stress ezali nini? He magnifies. Karakteristike ezali nini ya liseke moke ezali komitombola. Donc eloko moko ya mokeme ezali komitombola But we comme have si to ezali learn monene. how to slay stress. We have to learn sikawo how to esengeli oyeba lolenge demagnify the nini situation. ya koboya kozwa makambo mike What's kokomisa gonna yango happen minene. now? Moto anyati yo nasala sikawa nini banyati ngai. You are sitting in my favorite. yo sili kovanda mpenza na kati I ya am about to have a ngwende na ngai bad day mpenza. in church today. nakoki kovanda lisusu na lingomba oyo te tala We gotta basali stop ngabo that. basali Let's go ngabo to labor ozwi very likambo quickly. moke The opelisi labor is yango about ekomi washing away monene stuff, isn't it? ozali lokola liseke The moke. labor is about Christ coming to wash away our debts. Now, how do you get into debt? How do you get into debt? sika ntango tozongi na kati ya bifandelo na nzambe Is that right? tomoni etape When you wana borrow, you get into debt. You know how many people lolenge are nini in debt sanctuaire for ezali worry? kosunga biso Because we borrow trouble. kosunga biso kobima na kati We ya gotta mpasi stop borrowing trouble, nde guys. ntina ya sanctuaire yango wana. We gotta learn how to mpasi ya wash away masumu that debt. badesizio Don't- mabe look, bato look, bazwi I'm bakwei na not- kati ya the Bible says mpasi sufficient is sanctuaire the sikawo promise ezali today. Don't epai think wapi about nzela ya tomorrow. nzambe ezali mpona kokangola motu We komema gotta ye learn na how to sacrifice wash that away. komema What ye about na the table of pole showbread? The komema ye table na of lipa ya showbread bomoi was about the word komema of ye God. sikawa na But the Bible mabondeli says oyo that ezali we kolakisa should talk to etumbelo ya ourselves in malasi hymns and mpona songs. kobimisa Anyone moto na ever heard kati self-talk? ya mpasi. You know, we talk so much oyebi about mingi mingi bilobelaka biso moko tala basali nga boye basali nga boye most of the ememi biso na self-talk we mpasi do, ezwi we makambo don't mike even ekomisi hear yango minene
tango to boyi koyoka liloba na nzambe atamoke. Day by day talking this negative kasi soki tokeye pa na nzambe mokolo mokolo koyebisa ye makanisi na biso na ya mabe ye akoyeba na kosunga biso kozwa lolenge akokanisa lolenge malamu koboya kokanisa lolenge ya mabe mbala boni tosalaka makambo wana nyonso biso tomonaka ezalika molili. God says you are the light of the Nkolo world. alobi ete bozali pole na mokili. Esika ya mitano wana nzete ya mwinda sambo chandelier. God says, listen, I need you to be that light. I need you to start talking to yourself with my words, not your own self-doubt and all those things. I need you to wash away that debt, wash away that salt. Don't borrow that salt. It's not yours. Why did you take it upon yourself? To sacrifier biloko wana nyonso po ete ya yaki kokangola ngo kokangola biso na kati ya bamakambo right now. You're rebelling against me by taking that worry upon yourself. The altar of incense, we got to learn how to keep our na etumbelo penza ya malasi esengeli toyeba na kobatela na makanisi na biso masolo kitoko na Yesu Kristo solo kitoko makambo nyonso topesa ngo solo kitoko lokola malasi oto zali kotumba to batela kimia kobatela kimia monene have they that love soki opesi solo kitoko na makambo nyonso ekosunga yo batela kimia soki ozali kolanda banzela na nzambe na bifandelo na ye sekele ezali kuna ya kuyeba na kuboma mutungisi na yo. Beloved, it's stress why many of us can't even worship God right. We come to church, we leave church stress. We allow the sermon to stress us. We allow the pastor to stress us. We just do you know that stress can do you realize that you can become addicted to stress physiologically? balingami ezali na tango penza tosengeli koboma stress tango ya ngoyo tosengeli kugumbamela mokonzi na kimia Yesu Kristo. And I'm not saying you're not going to have trial in life. I'm not saying your situation is hard. Nazo minimize makambo na yote. Eko iko zala monene ya solo penza kasi batela kimia na yo. Etumba na yo zali ya kubatela kimia. Minimize makambo nyonso koye isango minene te. Do you know I read a stat the other day that over 85% of pastors, people that are pastors, quit pastoring in the first 6 years. Na bambula mitano ya ibandeli ya musala ba pasteur tuku mitano bazali kotika musala bazali koboya ko continue musala bango ba pasteur pona nini likolo stress. There is such a thing as pastoral ya solo penda ezali ba pasteur bazali ko nyoko na makanisi ezali solo atungisa mina makanisi penda boyi musala bia atukana tiki na ngana kei. Neither does he say that to you. Whatever stresses you're going through. God says, I need you to submit oyeba na koyeka mela ngai mokonzi na kimia tika kokwe yo mokona ba makambo ezali kotalela yote okolandela oyo ezali kama na ngai fona landela ngote tika ezali kama na ngai na memaki yango ne kulusu pona yo tika ngai na mema yango. So I'm going to ask, as I'm Darren, please. Darren's going to come and lead us in prayer. Ndeko yaka okamba biso na kati ya libonde na lingina tu na sikawa. Batu boni kati na biso balingi batombola luboko na bango pona koloba ete ya solo ngai na zalaki penza muumbu ya stress. Zala sembo vraiment zala alima soki ozalaki deja muumbu ya stress tombola luboko na yo. If you haven't, soki aussi okokwea muumbu na stress te komisa nzambe kasi soki aussi okoma muumbu ya stress aussi onyokwa mapona yango zo ba mikano pe ya makasi likolo ya mutungisa ya makanisi tombola luboko na yo olobi nkolo en tout cas na lingili soko continuer te.
No more. I'm going to submit. nalingi sikawa na yekamela Mokonzi na Kimia. And it is my Mpe desire posa na ngai to ezali live under ya the kingdom. kuumela na se ya That's your bokonzi ya desire. Mokonzi I ya want you to Kimia. raise your hand. Tombola loboko na yo. The Lord sees your hand. Nkolo amona loboko na yo. I want to invite you to Na kneel. na sengi na yo sika ofukama tango mobaki lipataza yiko bonde la pona biso. Dear Heavenly Father, we Tata na biso na lola to pesio matondi pona alite oyo given us this day that we can pe come and to worship, pesio merci na kopesa biso libaku ya koya kobumba mela yo take anything pe koyeba na kosundola na makolo na yo makambo ebele oyo ezali koya na bomoi na biso ezali kopesa biso stress ezali kotungisa biso komema biso na kati ya mpasi na nzoto pe na makanisi. from us, Lord. O Mokonzi na Kimia Yesu Kristo yaka na lolenge ya kokesa na pambola biso mpe sunga biso toyoka yo malamu mpe tozo mikano malamu ya kogumbamela yo mpe kosambela yo Blessed day, mpe kolanda yo na kati ya banzela na yo in Christ's name. batela mpe mobateli mpate oyo atei biso na kombo na Yesu Kristo amen. I want to invite you all to stand Naseni ya as we bino sing our nyonso closing botelema song. mpe toyemba loyembo.